la chaîne qui vous édifie. Na mateya ya solo. Siko Bible kosi kindumba bino na bino mibali ozokata pe baseleka te ngai te likambo na boye te moyebi ke ozokosa koteka bato na ye te soki esila soki eza bokozwa bana bato ya mike na Afrique bozoya koteka bango na Europe mpona nini bana bayebi te aza na posa koya poto aye awa akangami awa boti bango na bobungu tala mikolo kende bakoma kolakisa bato bakomi lokola bambwa na bakage ya bambwa mpona nini bana bayebi na bango te bamika poto tokeni bozoya koteka bango mpo nini mbongo yango okende yango wapi oyebi te nulle part okomema mbongo wana bandeko botika biloko wana soki esila malamu soki ezokontinue botika kindumba surtout kindumba esopani po pasi eleki mingi memoyeba makambo ekoma na Biblia Nzambe alingaka yango te kindumba na bana 8 ans kindumba mpona nini pasi eleki bamama toteya bana totika bango soki pasi eleki tomela ta mai ekosala eloko te teka ta makala teka te eloko soko teka me kindumba fo kotika Nzambe alingi te Nzambe akopesa biso na ndenge oyo ekoki ndenge kondima no ezali na mabibi kondima totika makambo oyo benza bino mibali na mibali lelo ekoma kutu na basi me boyebaka yango suka na bino ekozala mabe siko oyebisaka suka wana po ntango ekoya bolimbisi ekozala na pardon te bokosala ndenge nini Nzambe asala mwasi na mobali bino siko bokomi bino na bino mibali eloko nini bozosala wana mpona nini bozomona diable ndenge azomema bino mpo bokota na baloge mpo bokota na baloge wana mema bino makambo wana ya mabe alors bobima na bino bazokosa bino boluka basali na Nzambe ya solo bokende sala confession botika mabe wana diable azana makasi te devant mwana na Nzambe na yebi bana Nzambe mingi bakangami kuna na kati me Nzambe azobenga bino Nzambe azobenga bino bakataka bate bondimi nde kobikisa biso bondimi kokangola yo tika masonge oyo diable azomonisa biso na pasi oyo azomonisa lelo ekosila Nzambe na biso azali apôtre Paul alobi nayebaki te makambo nazala kosala tala ntango okosala lisumu oyebaki te Nzambe akolimbisa yo me soki so oyebi ndenge lelo baza kosala bapede wana bazoteya bango bazoyoka botika eza mabe balingi koyoka te oyo baosala kindumba balingi koyoka te ntango yo oyebi mabe wana ozosala kaka mabe wana yebaka yango ozasusu moto na Nzambe te yebaka bolamu ya nkolo na biso Yesu eleki ndelo aza na bolingo moko oyo andimaki koya kokufela biso alors soki toki epai na ye obosani mabe akolimbisa yo akopesa yo bondimi mpe bolingo oyo euti epai na ye na 15 balobi ya solo esengeli tondima na motema moko likambo oyo Kristo Yesu aya HPMedia, la chaîne qui vous édifie. Nzambe tata nkolo na biso Yesu Kristo topesi ye lokumu na kiti na ye ya bokonzi epai abatelaka biso epai alalaka te animbaka te asa toujours kointercede mpona biso na ye kaka topartage na mokanda ya Timote 1 Timote 1 vraiment esalinga kitoko tokoka kopartage totanga kaka totanga liloba na Nzambe elobi nini mpona biso baoyo tondimela ye
tika kimia na nkolo ekuta biso banso esengo nyonso. Totangi na mokanda ya intimité tobandi mpe yani ebandeli toyeba biso bana na Nzambe lolenge tokoki kotambola po basali na Nzambe bazali kosala nyonso po bazoyeba nini eza liboso eza koya eloko ezaka na ebandeli mpe suka. Totangi nano awa tomoni mosali na Nzambe Timote akomeli biso awa mokanda ya liboso ya Paulo na Timote. Apôtre Paul akomaki atindelaki Timote, atindelaki mpona nini? Po ayebiki azali mumbu na nkolo, donc akomeli lettre atindeli ye. Totangi mbote na yo Timote, mwana na ngai ya solo kati na bondimi. Alobi mwana na ye ya solo, donc ayebi ye ya solo. Nzambe tata pe kolo na biso Kristo Yesu bayokela yo mawa, bapesa yo bolamu pe bopoto. Yoka mokanda tindeli ndeko na ye. Nzambe tata na biso Kristo Yesu ayokela yo mawa, apesa yo bolamu pe boboto. Est-ce que l'autre tombe la bateau bolamu na boboto te tozonga eloba na Nzambe. Usuete moninga bolamu tongo malamu na Kristo, pokwa elamu na Kristo tosala kango te. Malamu mafinga, malamu kotinda maloba ya mabe, yango nde eza mbangu kenenge mbangu. Me maloba kitoko oyo kola zali kosenga biso tolingi te. Yango nalingi to partager liloba ya Apôtre Paul totala bolingo oyo bango bazalaki nango. Soki tozongeli yango tolandi yango makana ebele kushani na bavi na biso, koyina na kofinga kozala susu te, makana mabe kozala susu te. Yoka na lolendo nyonso ya bwana ya Nzambe alobi ngai Paulo moto natindeli yo mokanda oyo, nazali toma ya Kristo Yesu po Nzambe mobikisi na biso pe Kristo Yesu oyo totielaka mitema batindi ngai. Yoki po alobi ngai Paulo moto natindeli yo mokanda oyo, nazali toma ya Kristo. Abeti tolo asa toma ya Kristo Yesu po Nzambe mobikisi na biso pe Kristo Yesu oyo totielaka mitema batindinga. Yo tielaka pe Nzambe motema, po soko otielaka pe Nzambe motema okozala na kobanga te, okozala na duti te, ata ozomona eloko mabe ezoya yo oza na kimia, po yebi Nzambe oyo otielaka motema akodeseva yo moko te. Kasi lelo madame totia motema na ba bien, totia motema na sika makambo ya mabe, olego tia motema na Kristo Yesu. Motema ekomi na banganga, motema ekomi na ba loge, na kota loge pona zwa bomengo. Okende oke komitanda oke komiteka na kepa nganga, nganga ye moko kuta kufa pauvre nzoko oke komiteka. Tala ya ufele yango, maya ya ufele komela maya bomoi polo Yesu Kristo. Apôtre Paul alobi bien, pai totielaka mitema ndeko nanga, tia motema epai na Nzambe. Tia motema epai na Nzambe.
ata pasi eleki ndenge nini yo tia motema epai na Nzambe. Yo Nzambe na ngai, to continue. Bino balakisi ya lokuta ndenge nayebisaki yo ntango nazalaki kokende na region ya Macédoine. Nalingi otikala na Efeze mpo na kopekisa bato oyo bazali koteya mateya ya lokuta. Bandeko, apôtre Paul azoyebisa Timote tikala na Efeze mpo na kopekisa bato oyo bazali koteya mateya ya lokuta. Tozomona bato bazoteya mateya ya lokuta, topekisa bango, toteya verite edomine lokuta na bango. Me baza mingi te, bazali oyo bazali koteya liloba na Nzambe ya solo na molende, kasi baza mingi te. Mingi bakoti na makambo ya lokuta. Me Paul azoloba na Timote kende zala akende na Efeze, atikalaka na Efeze pa yazalaki. Ndenge lobi nalandaki emission moko ya mwana na ngai auti mosika mpona koteya liloba na Nzambe, kasi mingi bazotourne kaka na capitale. Alors na ba province kuna baza pe na posa liloba ya Nzambe, baza na télévision te, baza na bazwaka ba YouTube te po batala. Alors bokoma kuna boteya liloba na Nzambe. Ntango mosusu ya basusu ya lokuta eza kuna, ntango yo kokoma na verite esungi bana na Nzambe. Yoka 4 ndenge lobi yebisa bango batika kolanda bilobaloba pe kotanga bakombo ebele ya bakoko. Yo sokoma mondimi ondimela Nzambe mwendo eloko obani kotanga bakombo bakoko na yo obona bilobaloba. Nzambe alingi yango te. Alobi makambo ya boye ebimisaka tembe mingi. Et c'est vrai, so bobani discussion wana po botika ngo ezaka problème. Kasi ezali na ntina te mpona kokokisa mosala ya Nzambe oyo tokoki koyeba bobele na nzela ya bondimi. Makambo nyonso wana eza na ntina te mpo toyeba Nzambe na biso bobele na nzela ya bondimi. Kondima na yo yango nde ekomemo epai ya papa. Kondima na yo yango ekokolisa yo. Totanga deja ba Bible. Moïse mpona kondima na ye, Abraham mpona kondima na ye asalaki bazongisa, me mpona nini biso lelo tolingi kosala yango te? Tia kondima. Moto andimaka ilapikaka. Kondima ekobikisa. Yoka balobi pesa bango motindo wana po bazala na bolingo oyo eutaka na motema ya peto. Pesa bango mitindo eza mabe te. Babi pesa mitindo me lelo yo kopea nani mitindo? Oyoka ya kopesa nga mitindo ya za nani? Po lelo tokoka na biso tolingaka susu conseil te ebongo yo ya na mitindo oko banda lelo boye. Mais ekomami awa apôtre Paul alobi pesa bango mitindo po bazala na bolingo. Bolingo euti na motema ya peto. Lelo bolingo yaso na motema ya peto te. Mutu akobaka aza na bolingo na yo me lukuta
kaka ye mutu alibaki noke alingi yo kaka ye kaka mutu akosala mabe kaka ye kaka mutu akofinga kaka ye kaka mutu akena kofunda kaka ye kaka mutu akotya poison po lelo poison ekoma eloko pamba po bolingo eza ya lokuta eza ya peto te peto propre eza te bolingo ya propre eza susu te na se ya motema ya malamu pe na bondimi ya solo na se ya motema yango futa oyokaka se ya motema ebomba makambo nyonso bandeko bato mosusu babunga nzela pe bamipesa na maloba ya pamba maloba pamba ebunguso nzela ekosala nini yo mwana nzambe fozala pose oyebi ke ozotambola na nzela ya limemia ozobanga nzambe partout ozali mutu fa yebaki oyo aza mwana nzambe maloba na yo eza toujours direct ozala maloba ya mabe te ya kobombama te nyonso eza tout droit ntango ebimi esika bato baza kimi ezali esengo eza bato to bamoni babi azoya melele etikala bongo te potangi na seti elobi na biso nini yoka bato wana balakisa lokuta balingaka kozala balakisi mibeko bateyaka na molende nyonso nzoka nde makambo oyo balobaka bayebaka yango te tozomona koteya ntango moto atelemi azoteya yoka lolendo nyonso azoteya na lolendo nyonso me makambo oyo azoloba azoyeba te tekosukeli ndenge nini mpo bamingi bazokosa bana na nzambe ntango azoteya lokola bayekolaka yango na lolendo nyonso ntango azoprononce baparole bamon français donc ozoyoka mpenza no yango oyo mpenza azokoconvaincre bino finalement ayebi eloko azosala tozovivre yango lelo bato bakomokende na betonga te tokende ateyaka bien po ateyaka na lolendo nyonso otuni nzambe tala balobi na biso nini bango moko makambo bazoloba bazoyeba te suka nango ekozala mabe mpo na bango balakisi na lokuta bandeko mokanda nzambe eza monene fo kotangaka yango mokolo na mokolo nde tososoli baboyi mibeko te balobi na biso na 8 toyebi ete mibeko ezali ya malonga na ndenge ekoki soki tolandi mibeko na ndenge ekoki wana ezali malamu eboki toyeba malamu likambo oyo nzambe apesa mibeko na bato ya malamu te kasi na bato ya mobulu pe ya mabe wana ya solo soki osalaka nini mabe te mibeko etali yo na nini me bato basalaka mobulu bayibaka babomaka bango nde mibeko eza mpona bango osali mabe okozwa punition na yo fo toyebaka biloko oyo nyonso bana nzambe totambola na limemia ntango otambola na limemia mibeko etali yo te ekosala eloko te eza exemple ntango tozala kotanga oye reta okotikala na libanda ofukami si ntango okoka okoti me ntango oyaki no avant obi tokotaka 7h30 yukutu 7h20 oza wana ntango ngonga ezobeta oza na molongo okoti na place punition okozwa ya nini okozwa punition te me yo epai okoma 7h20 oye okoma 7h40 bana se bakota alors okozwa punition okozwa na libanda ofukami donc punition eza na moto akosala mabe
Yang balobeli biso. Bata mobulu. Bango basalaka masumu ya ndenge na ndenge. Batosaka Nzambe te to biloko ya bosantu. Moni? Bato batosaka Nzambe te biloko ya bosantu. Na kati ya etonga eloko nazolo bango butu moi. To tosa Nzambe na kati ya etonga. Na kati ya etonga tozokota na kati ya etonga. Doki nazoka na pasi na mawa. Ba mama surtout. Ba papa bazala na bango sava. Atie pantalon na ye. Atie chemise na ye avandi. Me ba mama bokomisi eglize zandu. Bozoya na bilamba ezanga maboko. Libosa papa na bino. Bilamba ezanga maboko. Maboko neso libanda. Est-ce que tant bosambela Nzambe, bosambela tolo polele, beto mizipaka. Basuki na mutu bande konanga. Baza kote ya biso butu na moi. Nzambe apesa biso suki kitoko. Nzambe apesa biso biloko nyonso ya bien mama. Tiata ya mukie po lingi otia. Tiata ya mukie oyo ekomona na te. Ke oyo penza eza ya bamindele. Oyo eza ya biso te. Po biso batu mwene tozaka na basuki wana te. Diable azoya kokosa biso. Diable azoya kokosa biso. Po tokweya na mabunga. Epa nini na Bible bakomiki. Totia bakabelo. To bana na Bible. Tama esikani makomi. Nzamba bipo okuma kitoko. Tia kabelo. Tia kabelo na mutu. Soko tika belo nde okomi kitoko. Esika nini? Pasuki wana eza mabe. Siko na kati eglize komona tala mito ba mama basuki na basuki ya rouge ya jaune ya chocolat ya bakula nyonso. Me boye pa tata na bino. Ayepo boye ko sambela. Me mibeko na ye oyo ya lingi. Bozo to sala bino yango te. Ba jeune fille. Olati patalo ekangi na nzoto nyonso e dessiner yo donc ndengo za wana ozoyeba na ke aza modelo oyo bana na biso bandeko na biso botika biloko bozosala yango ozomona ozosambelaka ozobaluka kaka na rond-point mpona nini est-ce que ozosambela olandaka mibeko na Nzambe po mibeko ifoto na eza ya Nzambe me ya bakoko na biso te eza ya mibeko ya Nzambe yango foto landa tosa esika ya bosantu. Ozoleka na liboso esika ya bosantu. Ozoleka liboso epa ya prophète na yo, epa ya pasteur na yo. Oyo abangaka Nzambe. Oza modele nini? Tala, Nzambe basakanaka na ete. Nzambe basakanaka na ete. Tala, lelo yo po Nzambe apesi opema na bomoi. Otelemi, ozosala fier, otiba bote, otiba kabelo, otiba soki banini. Mais natuna nana, soki lelo oyo pase zuyo ya solo yo kokosala maquillage. Okokotia soki na mutu, okokotia rabote, okokotia rouge à lèvres bandeko nanga. Pona nini tolingi kososola te? Sano, salango na libanda. Na libanda okena yo, tia ba plante na yo, lokwa tolingi na soko yo kate. Balingi te, ngai te. Alors, tia ba plante na yo, po yo moni poza la kitoko faut tia ba plante, il faut tia ba kabelo, il faut tia ba rouge à lèvres, faut tia biloko mato ya minene, loko la tango ya esclavagisme, parce que kanga biso ba kolona ba chaîne, alelo pe tozongeli yango, ba chaîne yango minene to taka na kingo, matoi, to mona te ba o baza kolota ba biloko mato ya minene, matoi ndenge fungo mbango, e koma madusu koma minene. Bijou, eloko babengi bijou, babengi bijou, eloko ya kitoko, bijou, eza eloko ya malamu, bijou, ntango yoka bijou, otimo eloko na mukie, na kingo ya mukie, na matoi pe ya mukie, yo wana, okobima kitoko makasi, nde na luloko bandeko na biso bagane. Bango, okomona bango simple, comme bonjour.
baluka kutu makambo wana te baza ya moko pour mona kana ya changer couleur pour mona kana ati ba biloko ebele izanga tina na nzoto baza rare mais biso te ya biso basalela nde biso kele na ba fete omona na posa kosanza tala ba bijou minene ba chaîne minene o baza ko kanga ba koko na biso bateka yi bango na bowumbu bango lelo ba bazongi bango mona ba propre bandimi yango bolata kango allez tala tina makolo tina maboko kutu koloba te donc nzambe tango ya kota bilamba sambwisa nzota mwasi ekoma lipa bacha mateka posoko lati na meka ngama mabe mkongo nso libanda tolo libanda makolo libanda donc da yebite soki bozo kansa nini est-ce que bozo bateke nzambe azomona yo bakamozo sala baninga mina kolo bolimbisi nalingi tozongela nzambe na biso ndenge totanga bible tolandango biloko ya mokili bazoba eza vanité de vanité oyo babanda yango batika yango mutu moko te amemaka biloko pa ya nzambe mokotoka epa ya nkolo bien mikolo ya suka mutu akomema eloko akozala te meme mwana na yo koka kosimba ye te keyaka tokende ngonge beti non eza yo moko okende pa ya nzambe na yo bandeko na ngai botika biloko bozosala bobanga nzambe bakusha lefu bozopakwa na monoko boyebi ndenge basalelaka yango boyebi te oyebi biloko bazotia kuna na kati boyebi te alors boluka boyeba bamama toteya bana biso na prière po soki bana lelo soki oloba na ye boye akondima yo te tembe ya kosakana te mais en priant seulement to prier mikolo nyonso koprier kobondela mawa ya nzambe likolo ya bana na biso tala nzela bana bake mwana soki abimi te ati mabote te azomona mabe abakisi baseli na miso te eza mabe okende eza biloko mo malamu te tosungana toyebake nzambe azali bango basalaka masumu ya ndenge na ndenge batosaka nzambe te to biloko ya bosantu toluka toyeba natanga kala nga za komona bapapa bamama so bakomi na eglise bazobongisa bakiti eza kaka teke eza na bato babongisa mais oyo kuna mama wana keleke tongo ya kombolaka nika eglise mpo ayebi valeur ya nzambe na ye bamama tosekaka wana tozala koseka ntango wana mama salamukaki ake eglise kokombola eglise non ayebi apangisi bakiti ayebi apangisi cher ayebi makambo azosala mais lelo kutu te ye moko mutu azoya ye moko azoya kobebisa azoya na bosoto nini na kati eglise bandeko nanga nzambe epasaka na ye te yoka na 10 basalaka kindumba po eza mokana na nzambe na komashe bamote balalaka baninga na bango mibali bamosusu batekaka bato na bowumbu bakosaka bakataka sedeka ya lokuta pe basalaka makambo nyonso oyo ekoki te na mateya ya solo siko bible kosi kindumba bino na bino mibali ozokata pe baseleka te ngai te likambo na boye te moyebi ke ozokosa koteka bato nayebi te soki esila soki eza
bokozwa bana bato ya mike na Afrique bozoya koteka bango na Europe pona nini bana bayebi te aza na posa koya poto aye awa na akangami awa boti bango na bobungu tala mikolo gine bakoma kolakisa bato bakomi lokola bambwa na bakage ya bambwa pona nini bana bayebi na bango te bamika poto tokeni bozoya koteka bango poni ni mbongo yango okenda ngo wapi oyebi te nulle part omema mbongo wana bandeko botika biloko wana soki esila malamu soki ezo kontine botika kindumba surtout kindumba isopani po pase de kimingi memebe ba makambo ekoma na Biblia nzamba lingaka ngo te kindumba na bana wita kindumba pona nini pase de ki ba mama toteya bana totika bango soki pase de ki to melata mai ekusala eloko te teka ta makala teka te eloko soko teka me kindumba foko tika nzamba lingi te nzambe akopesa biso na ndenge oyo ekoki ndenge kondima no ezali na mabi kondima totika makambo oyo benza bino mibali na mibali lelo ekoma kutu na basi me boyebaka yango suka na bino ekozala mabe siko oyebisaka suka wana po ntango ekoya bolimbisi ekozala na pardon te bokosala ndenge nini nzamba sala mwasi na mobali bino siko bokomi bino na bino mibali eloko nini bozosala wana pona nini bozomona diable ndenge azomema bino po bokota na baloge po bokota na baloge wana mema bino na makambo wana ya mabe alors bobima na bino bazokosa bino boluka basali na nzambe ya solo bokende sala confession botika mabe wana diable azana makasi te devant moi na nzambe na yebi bana nzambe mingi bakangami kuna na kati me nzambe azobenga bino nzambe azobenga bino bakataka batekaka bato na bowumbu bakosaka kokatakata baseleka ya lukuta pe basalaka makambo nyonso oyo ekoki te na mateya ya solo non tozoteya liloba ya nzambe azoteya na ye me oyo azosala eza yango te mateya yango nde sango malamu oyo nzambe ya lokumu pe ya esengo apesa ngai na sakola. Apôtre Paul alobi asukisi na basai na nzambe lokuta boteya mateya ya solo oyo ikolo yoso apesa biso boteya ya solo botika mateya ya lokuta oyo bozokosaka bato bozokataka bateleka na chair ozokata teleka ozoteya na molende nyonso na lolendo nyonso me oyebi ko ozokosa tala basali na nzambe botika biloko oyo bozobenga mpe basali na nzambe boza basali na satan boza basali na nzambe te po mosali na nzambe akotosa liloba oyo ndenge atangi yango ndenge mpe akolinga esalama yango moni bato mingi lelo babungi pona bino basali ya lukuta bokoti bango na lukuta bodevie bango bochange bango banzela ale ba mingi balembi bavani na bandako abina kusambela susu te po tala nzala kusambela tala boye na boye botika basali na nzambe botika bolinga nzambe atela biso motema tosukisi awa ndenge apôtre Paul apesaki kolo Yesu merci ezali kolo na biso Yesu Kristo moto apesaka nga makasi kolo nte apesa biso makasi tito lamukaka bona tongo tokosala makambo eza kolo Yesu apiaka biso makasi wana soki apesi na ye te okolamuka na yo te napesi ye merci po atielaka nga motema pe aponaki nga na mosala na ye oyoki yoka na lolendo nyonso na esengo nyonso napesi kolo Yesu na nga merci topiaka nzambe merci chaque jour na tango nyonso topiaka kolo merci. Est-ce que yo nzambe atilaka motema apôtre Paul abi atilaka ye motema po amiyebi ye moko kati na ye asalaka ne mabe te masumu nyonso oyo kolo alingi te ya simbaka na yango te
to kayebi ke nzambe atila nga motema tango na tei na chair nazo teya ezobima ya solo po apona ngai nazala mosali na ye nzambe aponi ozala mosali na ye koma yo ya kokosa epi liboso ya chair tala niveau lisumu alobi ata nazalaki kochola ye konyokola ye pe kofinga ye kasi ayokelaki nga mawa po nazalaki bondimi pe po nazangaki bondimi pe nayebaki te makambo oyo nazalaki kosala. Alléluia. Apôtre Paul toyebi histoire apôtre Paul anyokola bana na Nzambe alobi yango andimi abina zali kochola konyokola kofinga kasi Nzambe ayokelaki ye mawa pona nini po azangaki bondimi eza fungola eza clé bondimi tango bondimi eza te eza pasi mais tango oza na bondimi makambo eza malamu. Apôtre Paul andimi apesi Nzambe ne merci andimi mabe na ye Nzambe ayokelaki ye mawa pe lelo toyebi apôtre Paul akoma mingi apôtre Paul asala mingi mais soko olandi solo na ye pe anyokolaki bana na Nzambe mingi mais lokola azalaki na bondimi azangaki bondimi yango biloko nyonso wana esalamaki yango lelo pe ezosalama bato baza so na bondimi te bondimi esili mpo na pasi po pasi edeki monguna abwaki pasi mpo nini akanga bana na Nzambe kasi oyo ya Nzambe bozongela bondimi nde kobikisa biso bondimi kokangola yo tika masonjo odia bazomonisa biso na pasi bazomonisa lelo ekosila Nzambe na biso azali. Apôtre Paul alobi nayebaki te makambo nazala kosala tala ntango osala lisumu oyebaki te Nzambe akolimbisa yo mais soki so oyebi ndenge lelo baza kosala bapede wana bazoteya bango bazoyoka botika eza mabe balingi koyoka te oyo baosalaki ndumba balingi koyoka te ntango yo oyebi mabe wana ozosala kaka mabe wana yebaka yango oza susu moto na Nzambe te. Yebaka bolamu ya nkolo na biso Yesu eleki ndelo aza na bolingo moko oyo andimaki koya kokufela biso alors soki toki epai na ye obosani mabe akolimbisa yo akopesa yo bondimi pe bolingo oyo euti epai na ye. Na 15 balobi ya solo esengeli tondima na motema moko likambo oyo Kristo Yesu ayaki awa na se mpona kobikisa bato ya masumu. Toyembaka ngo Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awa na se toyebi yango ngongo na ngai eza malamu te mai nayemba mingi lelo eza te. Yesu ayaki awa na se mpona kobikisa bato ya masumu. Apôtre Paul alobi nga naleki bango nyonso na mabe yango wana ye ayokelaki nga mawa koleka pe nakoma ndakisa. Amen. Na mabe alobi yango wana kola ayokelaki mawa lelo oyo akoma ndakisa ekomandakisa akoma exemple munene foto landa ya Apôtre Paul. Kristo Yesu alakisi bolamu na ye nyonso epai na ye moto ya masumu koleka bato mosusu po amonisa polele ete bato ya masumu bakoki kondima ye pe kozwa bomoi na seko. Alléluia. Nzambe atika makambo so esalama po bato bamona babongwana
nyonso aza malamu. Apôtre Paul azali ndakisa monene oyo lelo tolanda. Abi Kristo Yesu alakisi bolamu na ye nyonso epai na nga. Moto ya masumu koleka bato mosusu. Pe amonisa polele ete bato ya masumu bakoki kondima ye pe kozwa bomoi na seko. Bandeko na nga, ata masumu neza motane ndengeni ate koma moindo yaka kolo Yesu akobikisa yo. Totika mabe nyonso bozosala wana. Mabe komi mabe. Tika ezalo bomaki, ezalo yibaki, ezalo fingaki, ezalo kutu ndengeni yaka epai na Yesu. Yesu akolimbisa yo. Kasi kozongela te. Nzambe mokonzi ya bileko nyonso azali se moko. Akufaka te pe amonanaka te. Lokumu pe kembo ezala na ye na bileko nyonso seko. Amen. Kolo akufaka te. Aza lelo lobi pe libera na libera. Bileko nyonso seko aza ndenge moko. Bongo yo kokimila wapi? Po tosamelanga nde Nzambe. Tango yango tokima tozonga bandeko. Bato baza koloba bozomona nkaka kosakana. Bilembo ndenge na ndenge leki na mokili. Toleki awa na ba confinement ndenge na ndenge. Toleki awa na ba pasi. Totala ba ine na ndenge zoleka. Mais eloko te bana na Nzambe. Nasukisi na ngala 18. Bino mo botanga na ndako pona tango. Alobi awa Timote mwana na nga, kanisa maloba oyo ba profete balobaki likolo na yo. Ba profete bazoloba na biso. Ozwa yango molende po olandaka batoli oyo nazali kopesa yo. Zala na bondimi pe landaka bobele makanisi ya malamu ya se ya motema. Bato mosusu baboyaka makanisi ya malamu ya se ya motema. Bongo bondimi na bango ebebaki. Tolandaka makambo ya sa motema. Alobi Timote, yoka maloba ya baprofete. Baprofete oyo bozosakanela lelo. Oyo Nzambe aza kosolola kala. Alobaki te ke maloba ya bapaster. Mais alobi maloba ya baprofete. Po Nzambe aza koloba ya nzela baprofete. Azakoloba prophète Eli, prophète Aaron, prophète Moïse. Azakoloba nzela ba prophète. Totanga Bible to yoba nzela ba prophète. To pe ba prophète lo kumu na bango. Oyo Nzambe apesa bango. Oyo Nzambe azakosola na bango. To tika kochola ba prophète. To tika kofinga bango. To tika natalaka ba commentaire. Ozo finga moto. O tala ntel wana azalokola we. Pona nini bandeko motema ya boye. Ozo kanisa oza nani yo ndeko nanga. Mutu pamba oyo lelo soki Nzambe alobika lelo stop soki abilelo ndongo lala ko kola mukate soki abinengo bimbo kozonga to kozonga mais pona nini tozokinga kososola te pona nini tozokinga totika bakambo surtout kofinga basali na Nzambe eza mabe totika kosala kofinga akomi yango bien awa mwana nanga kanisa maloba oyo ba prophète balobaki likolo na yo. Prophète alobi na yo, a prophétisé pour na yo, mais yo zomona eloko te. Prophète a telemi, azako teya, boya, bobongo na motema, tango kompe, yo bia tika kuna kene, tika biso. Apôtre Paul alobi. Ozwa yango molende. Po olandaka batoli oyo nazali kopesa yo. Maloba ba prophète, tozwa yango na molende. Pona nini olandaka batoli oyo nazali kopesa yo. Bunda etumba na ndenge ekoki. So bozokasa kondimeza facile mo Kristo il faut ko bunda yango. Il faut ko bunda
mais lelo bato bazoso makasa obunda te balingi vi ya pepele facilité epai ya bunda atingama rien akotingama te abia na lembi na ngai ale akikota ba loge babi tozala na bondimi yango neza likama toza na makanisi ya se ya motema ise ya motema yango neza likama munene yango elobelaka biso na se ya motema molimo azolobela yo nini olingi osala mabe oyoka na se ya motema mabe tika me yo ozoyoka tika me olingi te osali kaka okende landaka makanisi ya sa motema soki olanda makanisi ya sa motema te esali nini yoka tosukisa onkaka na 26 pe babi na biso Imene na Alexandre bazali na kati ya bato wana napesaki bango na maboko ya Satan po bayeba ete bakoki kochola Nzambe te moni Imene so na nyana ikongo na biso lakisi isili te na bakombo mosusu ozwaka moni Imene na Alexandre bazalaki na kati ya bato wana oyo kolo alobeli awa oyo apotre Paul alobeli awa alobi Imene na Alexandre bazalaki na kati ya bato wana napesaki bango na maboko ya Satan. Donc apotre Paul amoniki ate balingi koyoka te asalaki nini apesi bango na maboko ya Satan ndenge lelo bato mingi baza na maboko ya Satan bazoyeba te po masumba osala ayebi yango deja akendaki na église aconfesse par pasteur mais azocontinue encore bandeko yanga mibali na mibali basi na basi lelo okomi mpenza donc feti ko bake babalani bazopesa na mpe babizu nayebi te ntani omoni ntanga kala nayebi te kaka ndenge bozosala kaka wana bino mibale kaka wana bokokweyela kaka wana me Nzambe aza na bolingo atikela so ntango molai lelo ya so eza ntan ya grâce totika mabe wana donc yeba batani wana baza deja na maboko ya Satan alo bino bana Nzambe bokima na bino mosika bato na se bapesa bango na maboko ya diable bakoma na maboko ya Satan diable sa zwa bango yango mole bakomosala makambo balakisaka yango vis-à-vis po bakwesa bana na Nzambe me bana na Nzambe mpe bakokwesama te po bayebi ke oyo eza lokuta po na ntango oyo Mungu na sakiti aza kotambola baza koluka ayebi ke ntango na ye mikolo na ye ekomi ya suka totanga Apocalypse nde tokoyeba ntango nini tokomi temps de la fin oyo Bible elobi mingi bakobunga mingi bakokwesa bondimi na bango ya pasi koleka mabe kokoma malamu ekoma mabe yango tozomona lelo na miso baparent na yo ozoleka na mini jupe na miso baparent na yo otiki tolo libanda na miso baparent na yo ozoya na bamakangu na yo pe visa boye mpona nini pasi eleki ozaka na besoin mo makangu wana pe mbongo po pesa mama na bino alamba mama pe azwi alambi ozomona ndenge diable amemi bato ya bandeko nanga ya Kristo kola pambola biso naningai kaka to partager na 1 Timothée 1 botanga ngo bino mona bandako ozwa tatanga moke ya kotanga Nzambe apambola biso bisika tozwami kimia na nkolo ezala na biso Nzambe ayoka biso mawa oyo nyonso bakombe komama na buku na bomoi bakoyokisa masoni. HB Media, la chaîne qui vous émeut.